Donc, reconnaître que ça lui ma paix. Mais je te demande un peu de temps. Je peux résoudre à 400% et à 70%. Nakoki ko résoudre yango. Nzambe. Karine Mokonzo sa wapi? Ba chinois na ba chinoise boza wapi? Moi mon côté m'a dit moi la maman n'a pas en tout cas ma tête maman n'a pas bien. Nyo surtout oyo nani neno ke okelo azomona lelo parce que maman belaki. Et puis a utilisé mbongo ya batu, mbongo na yote. Mbongo ya batu yaya. C'est mano finga mutu fona vuka mbongo pona réparer. On kangisanga parce que ça a raison oui. Atikala ka yena maman na ye. Et puis maman na ye akozanga lipa ya kolia soki azana boloko. Tala niveau prise place bazweli mutu. Et ton rôle va bonheur, c'est que ngam pas fautif. Voilà. Ngam na fautif. Ça va faire une année depuis juillet année passée. Maintenant, après ça qu'on a fait notre bébé bilo moko et comme à Kinshasa. Ah Karine Mokonzi kitsa motema. Toto sengela nene akanyo tu ba to yoka sonité. Ba chinoise na ba chinois. Là parmi la raison où ça que na kata classe. Parce que ça classe. De yo nous allons ça nos classe. Ah bah ça avec sa position la partie gauche en 2009. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à Air Bozolanda Biso, na chaîne Nabino Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, tu as vu ça à chaque fois. Tolobara makambo yopo et yaka na internet. Tolobara makambo yopo te batu ba longo longo na vie na bango normal ba yena na internet. Yango tolukaka to pe sabino information na chaîne Nabino Vision Plus Télévision et puis ko faire divertir bino. Merci beaucoup na moto ya Yambokolo chaîne oyo mabela dinganga mwasi ya mwindu ya ngolo sans microbe. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup na notre coordonnateur Marguerite Jericho Betox azo assumé intérim déjà. Il y a Trésor Walukonko Bambote Belé Sikozali. Merci beaucoup na Exaucé Mouvoudi, sans oublier mon caméraman privé et personnel Charma Loutadi là d'Irecap. Merci beaucoup na bino tout Daninzila na Dible. Et merci beaucoup na Maman Vaster Titi la source. Mami, merci beaucoup na bino tout Bozolanda. Jericho Betox, sans oublier Stella Somana Esagaya, Moukaji de quelqu'un là où repose le cœur du chef. Merci beaucoup na Mavero Sambili. Et si katoliaka moi biloko ya bio. Merci beaucoup na mwana nanga ya motema Rachel Ladona Griffe à famille. Merci beaucoup na Chic Mampouya. Merci beaucoup na Christian Luboya, Bika Pena, Bika Christian Luboya, intellectuel na biso ya famille. Merci beaucoup na Nisha mwana mukongo ya mbinga pe ya taille. Merci beaucoup na Drisha motomètre beba zibeba ya ba bengo nganga na ibite nganga na ndenge nini. Merci beaucoup na awa naza na Vision Plus Télévision mais sponsor ya émission Loba Vérité ezalaka bongo Mise Misenga Mama Lopango motema ya Emeka Ikambe Libulo Diama leki ya batu ya patron les boss Sibu Mutombo leader à Pembe motema ya Darling Love Mama na Darcy Misenga. Merci beaucoup et merci beaucoup d'assistance ya Clarisse Plasma motema ya Dodé Mavumisa Mikola komi vantar ya osala émission Alliance. Azo pesa ba ninge belé ba devoir vraiment azo sala ba émission Mikolo Alliance. En tout cas, mutu passe na internet. Émission na kokaya ko sala ngote mais mutu passe. Bolo ke langa na numéro ya monsieur YouTube to monsieur Google. YouTube on peut passer ba somba pa Joana Facebook wana. Ta mukolo Facebook yemo ba publier la ti couper na lipapa. Mais yom tozo publier photo na Facebook lingo zaka bien. Pasteur lité ya soki ya pete outi ti soki ba ben en Ukraine abiba na poto baza ba impressionné. Nzambe. Karine Mokonzo za wapi? Ba chinois na ba chinoise boza wapi? Ta la famille libota makambisali. Karine.
po ni kotika baninga na défaut boy o moni makamna koloba lelo naza na posa koloba ebele te nga nazotiela bino boyoka urgent nene yaza wapi urgent Noela madinga atikele mukami diembika urgent Noela madinga azolela mbongo na ye famille bota nzambe opena ko ikoma parquet tribunal Noela madinga d'abord moi na ça na sepela ni makasi Noela madinga parce que bon mami Karine oza positioni potisi ko pena lobité yo zo kama kama nene ya te nene ya sikoyo apesi droit de réponse ake Turki akimi aza soki wapi ayibi mbongo pa ko ma place Karine aza Karine yo bon moyibisa bato ba mbongo nzambe tozoke na internet na loba mingi te toke na internet oyoka droit de réponse ya nene ya nenge balobi akimi internet o mutu pasi nzambe nakotika bino botanga boyoka maloba nene azoloba pasi na mawa nene yako oh Seigneur randa bakoro sotoboro je vais essayer de parler prière Sili bref dans ce mot-là ouais non on en a été dans un bref là en fait ça me coûte vraiment des défis mais mon taille binga dit que n'est pas constaté na c'est là attends la fin de ma vie on va que ngam mo ça na dit et comme non c'est que nous avons ngam na faute mais moi je me dis pour nga les réseaux sociaux et réclamer le problème bah tout bon finda mais après bisoka battre de solution la simana et la plupart battre la ngana ba na ya ko sa na ya so na te na YouTube na ya ko luka ba révélant de compte na yebiti na ya pona zo kata moi 1 franc ah bon et so na ta na blo na te kaka ata na vi na nga na za pa na ngai ah bon na nga pa na suki na nga des salité wana wapi bona tirki na yo konda vu des problèmes que je comme 100 personnes dans le bas. Partager penza. Néné. Yo non c'est pas comme 100 personnes mais expliquer bi son bon et qui a. Fais avion. Quand vous so ba ko néné, to sortez moi mki. Plus anga loba, on nga mo no loba. Et to no loba bono, c'est nous que nga mut na fautif. Voilà. Nga na fautif. Ça va faire une année. Depuis juillet l'année passée, maintenant, après ça, on a fait un bébé bilo mort et comme à Kinshasa. Qui est pensé, en tout cas, ça qui a bon une somme de beaucoup d'argent. Ah bon? Mais ça qui du coup était hein. Et depuis 2009, pas de baïbinga. Maman a appelé là. Avant malade en 2009. Et là, parmi les raisons où ça a été dans 4 classes. De yo nous allons aussi ça nos classes. Ça avait sa liposuction la partie gauche en 2009. Et dans 85 000 euros, il y a 85 000. Biso beto yo ki bongo lo ba yaya. Et les choses qui n'ont ça va, qui n'ont qu'à tension. Après, il y a comme diabète. Diabète. Il y a 2 ans passés, il y a un malade mort, il y a ma casse. Ah, ça m'a tout coûté. Tout ça, africain, il y a des familles où on va souder, les camarades qu'on a, on a 1000 francs, 2000 francs la carte. Il y a peu de familles où sont au bota quitté au lali na balabala, sont au bota quitté au lali libanda. Ya ngai chaque année moi. Et chez ma mère naza moi en liboso, on a 2 cannibales.
vraiment, Batébé, parce que Baka, mon rappel, il se retrouvera dans YouTube. Et ça, parmi les raisons, on a mon qui est. Il y a un peu de cas, moi, on se retrouvera dans YouTube. Merci, Massimba, partout, à ta façon, on a 5 enfants, on a 1000 francs. Et on sauvé. Et situation pesée qui s'est dégradée. Elle a failli coûter sa vie. C'est pas une façon où on a et la bilo ko mano atindelenga na sombele une partie bon on a utilisé qui en mais ben que na bunda bang bang no zongisa né et puis ça minding et puis ça méditer c'est pas seulement mano en tout cas je peux avoir de problèmes avec 2 ou 3 personnes mais ezaka obundi awa on a muki obundi et yo sablo mususu taba komi doit ne kangaki yango en tout cas ekumeli tango esina zuma mukena ko bimisango na kuti blo mususu baby donc aza mukolo mbongo aza mukolo eloko c'est normal que asilika afinga to atomboka et ça normal parce que ni au moins azana patience et naïbsa qui est le moko quand on a un problème je sais pas si c'est un défaut d'accord qu'on explique qu'on problème asima d'accord qu'on étaler ma problème dans la tête bah même maman biso ba yebi mais peut-être moto a yebi peut-être on reconnaître une voix soit moi il a dit là on est caillé maman a besoin de peser dans de 120 kilos. Le loup a même pas dans 60 kilos. Là, mon coup naïf, c'est que vous me sida que malade, les hommes bien ma casse. Parce que, avec un malade, mon so qui, votre hôpital, ils ont $50, $100 terre. On va faire des dialyses, la nuit, écoute, les gens, beaucoup qui chaque semaine, vous coûtez déjà dans des 400 so qui ça les crises. Toi, ça lit. Alors on a récité et Kenda Kapenza bato ba binga dernièrement binateka bilamba nyonso ya bana ya boutique nateka on a 4000 francs na beka te dans solde nanga mais aki pour na baka na munaka na ko karosenga te na senga mutaboya na munaka esa soni alors que c'est peut-être na senga qui na se retrouver dans la situation où on a ça en lelo en tout cas dans la merde. Et maintenant, comme on a pression de ce qui est bien, ma bé c'est commun, na sali ma bé. Blondambo oeza, récupérer dambo tiki langa ton na bunda, na mi yebi. Le corps moi Mikolo sont tellement mais comme moi stable. Na bunda, na beta ba porte. Pour Luka, to bon sango en famille. Na mikakozo qui c'est là-haut. Attends et oza ma moroté. Mais je te promets, dans un lycée là, et comme tu vas là, na moni ba policier ba komo yo lukanga situation peine attendue et ce qui est comme encore non réseaux sociaux et résoudra problème attends oui on a réseaux sociaux parce que nous reconnaître que la salle m'a déjà habit de confiance parce que peut-être bon on appelle ça que ça il a on lit cambobo et tant que ça il a on lit comme sous bien sûr que ça malade et moi mon côté m'a dit moi la maman n'a pas kufa en tout cas ma maman n'a pas bien ma kola n'a pas bien habit de maman n'a beaucoup là et sa vie et sa situation vient de basculer. Yaya, pourquoi tu as la Gisèle Bellaté, non, na finga mutute. Non, na finga mutute. Dans le bar à tout moment que na yebini d'ailleurs le canal YouTube et na y'a ma distraction. Non, non, les amangatés. Stéphane, s'il te plaît.
S'il te plaît, laisse-moi travailler aujourd'hui. Mon ventre ok. Mon ventre gargouille. Je folle. Je vais me baigner. Pas prendre de baigner. D'accord. Comment qui situation, comment qui vraiment très tendue. Nos amis de Black réseaux sociaux et regardent nos problèmes. Lélo, il y a peut-être un néné à. En tout cas, mes amis doit reconnaître que ma salle ma bé. Mais je te demande un peu de temps. Je peux résoudre à 100% et à 70%. Nakoti ko résoudre à haut. Mais si quelqu'un attend, n'a la l'aise, n'a la nga. Parce que nga n'a pas tout le monde Coca-Cola que ça passe dans la tête. Bon, 2 ou 3 personnes parce que dans la vie. Ngamoko na meka kudana baro na meka ko expliquer ba situation même que elle comme peut comme oui ta réconcilier quand même comme là que en tout cas non y est batté comme comme chose qui peut-être du coup moi qui mbamba na la tambola na ngo na pesi demi kaza na ngana moi ta ici que moi ta ya un sur un, ils ont une valeur, ils ont représenté l'autre côté. En tout cas, je vous dis, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'on a amoureux, on s'est retrouvé dans la situation au côté. Donc, on écoute tout le niveau, on a tel, on a tel, dans un amoureux. Santa mama biso otangisa baleki nanga moi nanga kutu nazo grâce na motana un homme très responsable ye moko ta moi na a qui prend malgré tous ensemble été mais à ça la loi moi na donc na mutu na makolo kota moi na na prendre donc ba tika za ba nene o sa ba dépense pour moi nanga na ça la kata dépense à 1000 francs papa na mo ça la du premier au 30 mais rebelle les anango ça carton ya ko récupérer mususu ba déposit puis c'est que manuti que la carton na sala na travailler na bunda na mona luka ba to expliquer bon comme pas moyen na ko résoudre na ngao et comme azamutu mon dernièrement tu as qui poste moi ça qui ba to nyo tanga ba kombo na bazana ba on problème c'est moi on des problèmes. Regardez qui nos problèmes. Et Dieu merci. Et on a ce qu'on a cocaté précieux. En fait, comment on a bon. Les réseaux sociaux, c'est yébilika bon. Oui, mon fils a parce que la salle m'a dit. Et non, on dit ma fille a mawana. Parce que nous reconnaître ma bé on a sali. Non, on dit ma traiter de tout. Mais non, on a yébi. Et ça qui m'a non. Maman a biso. Peut-être qu'on a 2 ans et on vivre un pays. C'est là ma médecin. Mais c'est là Zambé. Tu as évité. Mais ce que tu as ici, 6 mois. Peut-être parce que tu utilisé et la vie d'Anna, je te serai toujours reconnaissante. Mais ça qui est pérabi. Au moins, les pressions, on a laissé la vie. Donc, un cliquant, on a moi, Nanga. Attends, dans un kufa. À ça, l'impossible de ne pas sauver. Parce que maman, Nanga, il s'est dit, il faut que la kufa. Comme la situation, parce que la situation, c'est que vivant dans la boue. Donc, tous les moments, nous sommes ensemble. Mais, dans ça est fort, dans la force. Mais je ne suis pas forte. Parce que nous avons un talent à terre. Mais il y a un fondement dans la parquet, oui, un fondement dans la parquet. Même dans la nature, dans la nature, qui était dans la cible, car tout à l'heure sur la cible, dans sa cible, où le nom soit bien, la cible dans les canangos. La femme d'un Canada, pour ce moment, nous sommes dans le Liban, tout soldat soit moni, et au Kangote, Bakangamutoka, soit moni. La femme d'un Canada, n'a moi, parce que dans le là-bas.
nga mutu fona luka bongo pona zone sanfo mais c'est mano nga mutu fona luka bongo pona réparer on kangisanga parce que ça a raison oui donc makala oui mais ça a makala donc dans le bon raison c'est le tout et puis nga maman nga on zanga dans 1000 francs on mélange on somba kisi moi nanga peut-être en grâce papa nae rejoindre oui makambo ya zana zo micro chama parotika omoni makambo ya nene kelo na loila madinga en tout cas nga esalinga nzoto malili ka po mama za na kati nzambe na nga YouTube mama aza na kati nyonso tu oyo nani nene kelo azomona lelo parce que mama abelaki et puis a utilisé mbongo ya batu mbongo na yote mbongo ya batu yaya ngana okene te ke il fallait tika mama kufa te mais quand même mbongo ya batu et puis mbongo jusque là so mango ba tiango na internet mais yo moko zoloba eza soki 680 000 soki 68 000 te aussi c'est ça combien parce que yo moko zoloba etenya mabele na ngao ekokoka na mbongo wana te ki mama nga na tambo wana ngoi ekokoka na mbongo te e mbongo na internet to yakala ba impression ebele po na nini nzambi na ngai yango na webisa bato bokanga ba photo na mutuka bato na Facebook oza na mutuka te ozoke kanga photo na mutuka bato bako sali so ndenge nini na ki mutema pasi nzambe batela kapinga ololo nazwa mbongo bato te basimbisi nga nakende kopesa mpona maladi na yo siko madinga tala mo elongi nanga mabeo na litutu soki okoki koyokela nayebi te naloba mawa to naloba nini po mbongo ngo jusque là alobi eza ebele ngo nazoyeba nzambe mutema esuki nga mposa wamela mai bon noel nani nzambe namobunga na makambo nani nena kelokelo alobi aza na Turquie te eza nde kaka ke azobanga kotambola epi ablokaki sim na ye alongolango na telefone ba youtuber elebi ata papa robot ba randonnette na ba rando na ba bebe net rando na ba bebe nyonso batalaka rando ya net alobi aza na Turquie te aza na Kinshasa mais boyoki mbela na ye manowela soki okangisi ngai nakozwa mbongo kofuta yo wapi na boloko atikelaka ye na mama na ye epi mama na ye akozanga lipa ya kolia soki aza na boloko tala niveau prise place bazweli mutu Karine Mokonzi kitisa motema toto sengela nene ya kanyo tiko beta oyoka soni te ba chinoise na ba chinois bolimbisa ngai soki bokosilikela nga bosilikela nga mais omoni munoko pe bomisaka vantar pe bomisaka nga na kosengele kanyo te mami obandi ata yo mutu liboso kanisa ta na mwa maloba mukia malamu bosola na nene apesinga pasi mbongo ya batu nzambe na ngai mutu pasi nzambe mbongo ya batu Shamalu tadila tokomi na suka nene aza na Turquie te nene aza na Kinshasa nene akimi te batu musupe balobi asikokaki mbongo wana po alanda Karine Mokonzi na poto koto nene alobi mama abelaki nani azoloba bosolo parce que émission na ngai ezaka émission loba vérité nzambe pasi nakosenga na bato nyonso tu naloba nini Fally Ipupa Efanjo Mobutu El Marabiyosho El de pipe de more de chori soki nini balobaka Fally Ipupa omoni makambo nyonso tunga moi je crois à Fally Ipupa
Donc on a Néné na problème. Oui. Néné a l'obéla rappelle quand même une victime. Biloko yo. Tala na sima ba miniature ba kotia ko elongi ba yeba mami ki fali ya munene. Ba kwa ko zopena maaba fana babambi. Et ko salir. Néné aza moko ya victime malgré moi ba délire na yemo makamlo ba sala kanyo so ba bundisa Karine. Tala biloko ba bosse za ki Karine. Obine ba ngabo bon joli sango. Omoni azalaka muyibi, azalaka ndoki bo traiter de tous les mots. Mbongo ya nzambe, mbongo ya batu. Montezo e banate charmant. Nasuki awa. Bande kono so bolandi biso na Vision Plus télévision, Néné ya kimitaza ya Kinshasa. Aza na tirikite. Mais to sala nini? Komba to lukaki na YouTube yango. Tant Néné azobake to sisa makamona na YouTube tete. YouTube c'est comme un parquet, comme un tribunal. Moi si kuta longoli séminaire ya moi 4 mois ya boki na YouTube. Bonga yozo balikambo. Eye déjà wa. Tala première institution. Première institution yo tangi comme bako tsaka na makomba Gisèle Mpelate mais eye na YouTube. Nzambe. Ma belle dinganga merci beaucoup pour l'opportunité. Na suki awa. Kote kuna pe toko luka to lo banana makambu ya. Moi si oyo abimi na libumu soki libumu munene ya duche mutasa nzambe nanga. Mutu pasi nzambe. Nabino na oloba on émission kuna. Chama te dire to sukia. Merci beaucoup Nabino non surtout merci na maman pasteur Titi la source. Merci na Mise Senga motema ya Emeka Ika Embelibula de maman Lopango. Merci beaucoup na Dani Nzila na Dible, maman pasteur Titi la source. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Edwige Bamba. Moi na ngaya motema. Merci beaucoup na Clarisse Plasma motema ya Dode Mavumisa. Nasbeti boy. Néné ya za makasi ya. Kando lobi ko futa mbongo. Mona sikoyo Noela Madinga boy. Koloba na YouTube ezala ngo bien. Mais tango zo baso na YouTube boy. Mutu na mutu azo komisa azo njolisa ngo na ndenge na ye. Ko ki meza solution te parce que même place ozana pe ba ko yebango. Luka Noela Madinga si sajibo ke na leta ke nako signer na leta ke nako futa yango. Malembe au futa yaya. Merci beaucoup Nabino Tubolandi biso. C'était là seulement na esa gayar mukaji de quelqu'un. Oh na boka kaote ngaye yo na boaki yo. Là on repose le cœur du chef. Nini sukuna. Nini sukuna. To silisi. To kutana la prochaine occasion. Mutu esalinga passe. Na ki vertige. Monta mbongo wana. Tika. Bye. Ciao.